ba mama ba papa Anita Mavita show Anita Mavita ayeko tumba na yebisaka bino na koya ko lakisa bino biloko oyo edaki ngesisa kinga ba bouton yango na eli bino solution lelo ba mama ba papa bo ede bo la musa esprit ya ba mama oyo eza ya kolala na ndako Smoke 9278 capita ya communauté DJ Mia Kos unité de mesure Chéri Mogrosso DJ Mignon Garçon Steven Jonathan Ngolo Jibril JVC Junior Vangu bo ede bo mettre ba masa la bino lisolo o bana bon bazana ba bouton na bilongi ba parents na bon ba ede bango ba mama ata na bénéfice a bana yombongo na okaka makelemba osomba ba terrain na Congo yango na pe bazo boma bino lekola ba terrain bo kipe bana na bino bo tika makambo ba jeune fille ba jeune garçon ba osala be fort bango moko boza wapi ezaki responsabilité na bino bozwa responsabilité bo kipe ba jeune fille na bino ba jeune garçon boye baka bo kendaka trop ba GP bo kendaka ba dorter mpo parce que ba matisi mbongo ya taxe. Bonjour ba famille mbote na bino nyonso tout ça dépend RO okolanda biso ezalinga indeko na bino ya na bino leki na bino mama na bino Anita Mavita na zongi lisusu liboso na bino na yeko tumba lelo na ndenga propre kwa na yeka kolakisa bino ndenge na lakaka bino ndenge na yebisaka bino ke na koyela bino biloko oyo edanga esilisa ngai ba bouton elongi bino monka boye bitango tokolaka ezalaka ba âge oya ba teenager yango esalaka ke mutu akoma na ba bouton siko ndenge toza boye jeune garçon na ngai aza na 16 ans abimi ba bouton donc yango musiko na kotisi pe na traitement oyo yango oyo bomoni date yango le 28 avril 2022 dans eza carton ya kalate eza carton ya sika na récit vango dans nazion kaka lelo na tongo euti France Paris yango bomoni France na bombi kombo ya ndeko na adresse ne na bombi adresse na pona na bezo boyo tala ngate kombo na ngo biso ba congolais so lingaka évidence eza ya kalate eza ya sika euti na France na mboka ya Christelle Ndilo mwasa libala mama ba boys mama ba garçon kala mingi tazolongwa Christelle Ndilo azokoma Christelle Mavita balobi Patrick Mavita petit frère à Palais Glo Mavita petit frère à Palais Sylvie Issei mwasi ya tonton Ale Boke na Strasbourg tata mwasa bana ansa bana moni befort na sala pona bana bino Yolande Issei Vevi riche vrai chéri babiso za ba semeka malam fo kumisa bangwa nga ba semeki danga bangwa na kwa Yolande Issei Sylvie Issei ba vrai chéri ba semeki ba solaki toko bomoni befort na sa pona bana bino voilà ba famille nazo fongola carton box obomo na bino mo na kati to fongola to yebela nini oyo eza na kati merci famille bochana se bo mela mai bo aider bo edara nde bo partageaka nga na osenga na nga bino mbongo te na osenga bino loko te nga na osa musana nga me bino musana bino ezaka bo partageaka bo like bo commentara nde sala bien bo s'abonner ba abonnement et mata come on ba famille mi fingili wa moke yo ebika ma darling sister Berda Pimbola mannequin vrai chéri balobi Claudia Kiaku ya ba mukendi kwa mwasa mobali na ye talaka kaka bozana pona ko aider sœur nanga Colette Bagula mwasa pay slip mwasa azara fiche de paye chaque mois azanga loro na poche na été quoi donc bo partager au sala bien mama Clarisse na groupe na biso ya ba mama étoile ba mama basola ki toko makasi donc voilà ba famille na bosanité ya pepe ya nanga moka palin babi mwasa mobali na ye quoi mwasa mobali na ye papi tala rabino déjà couple vanda bozala bien ndenge ba mbalele yango on dirait biloko moko soki ya ndenge ni nayebi ke eza cher mais boye peut-être pardon ba français bino moko na biso tala ba français voilà ba famille sikoyo yango oyo nde nalakisi bino bomoni eye boye batieli biso na sac nazonga mwasi ma batieli biso na saki boye
bapesi ngai na cadeau ya eloko oyo ya kopupula mopepe yango oyo bateli ngai na saki oyo okotina mpe biloko na bateli ngai na saki oyo okotina mpe biloko ya mike sikoyo tokofongola totala biloko nini oyo eza na kati. Merci. Donc nazobimisa biloko nyonso to moko po bomona biloko nini oyo eza na kati po boloba te ke oyo ezalaki nango yango te, yango eza na kati. Tozobimisa moko et puis na koexplike bino ndenge nini basalelaka yango. Bomoni naoutilize biloko nyonso naobimisa nyonso to yango oyo nabimisi biloko nyonso to siko na kobanda ko expliquer bino moko ndenge nini ba utilizaka yango. Ok, ba famille ba produit na biso yango bomwende na classe ngo nyonso to ba produit na biso yango yo awa tokokende nango moko na meka ko expliquer bino ndenge nini ba utilizaka ya famille. Bomoni oyo eza gel bomoni yango eza gel ezaka loko a savon mais ya mai nango siko ozwi elamba mo loko la ga kosala babiloko makasi te opakoli yango oniki elongi na bien faut pena ko niki elongi no tina kingo na matoi partout vraiment donc obanda na mbundu ti na se ya kingo na libefu quoi na se na matoi na sim matoi il faut ko niki on pena bien po ba produit o ekota yo partout po couleur na yo ezala ndenge moko. Donc ezali gel ya kosokola elongi tolongoli wana tochango na no pembeni awa na laksa bino oyo bomoni oyo eza boye e na carton o bomoni yango o eza gommage donc scrub quoi yango eza boye na fongoli yango po bomona yango bomoni eza boye eza bambuma eza bambuma biso toyebi gommage toyebi scrub ndenge ezalaka donc ndenge eza boye nikela ngo nelongi no malembe ko forcer makasi te po eza bambuma ekoyebi pe kozokisa surtout na bato bozala na soft skin ba poso na yo nzoto ezalaka pete ko forcer makasi te donc nika ngo malembe yango siko eza bien ezeko ekolongola ba dead skin ba skin o ekufa déjà ndeti bato miso aza ba bouton ebimisi ba mitu moko ya noir yango siko eza bien ekendaka kolongola longola yango faut ko nika pena tina matoi na sima matoi partout na kingo nazoko répéter loko toujours pour parce que etika yo couleur moko ba mafuta pe ko soko elongi e kontaka savon pe kontaka ko sokola oyo osoko elongi no bandi na o gel après oye na oyo eza scrub oniki na yango bien après ce que oya na mai oyo bomoni mai oyo bakomi active bomoni mai oyo eza blé mai oyo eza lokola alcool donc soko sisi ko soko elongo na gel oyo oniki na scrub après ce que ozi mai ozi mwa coton mo boy otiango siko pango songo kitoko la ozo fronton pena ozo coton pena na skin na poso na pena bien ozo kotisa ngo comme ça mai wana otiki yango e kauki tant mai wana e kauki après ce que eko sala la crème oyo bomoni crème oyo bomoni yango eza sika na fongoli yango donc crème oyo yango nde ce que fait na suka nango siko tango silisi kosokwa na gel osilisi na oyo opakoli siko mai oyo eza alcool o sentir on pena tango yo moko chomo pena eza pena na alcool. Après ce qu'on dit crème oyo bozana laksabino bomoni crème oyo yango pena ferme crème onde suka masolo crème onde za pena suka kande bomona crème muki o eza 30 livres na si eza ba 20 quelque ba 28 ba ya ba 28 donc to ka 30 livres ka ya muki oyo crème onde suka masolo donc so aussi si ko nika biloko na yo nyonso to ozisko crème oyo opakoli yango na journée crème eza ka juste ko utiliser yango na journée bomoni yango carton nango na laksabino carton nango vite fait bomoni carton nango yango eza boy crème vraiment eza vraiment très kitoko biso stoyebi Q plus ndenge ezalaka yango kutu badutaka nango te donc eza cher mais to dutaka nango te donc voilà crème nango yango yo
on a la kisi biso bilon surtout ya ko utiliser na journée donc au sokole longino apo pakoli crème oyo esili ovandi na yo ok non mais ko bosa na te soko par exemple za mwana mwasi kota maquillage ba famille bomoni ba crème o mibale yango bomoni oyo ba sokole ba pakola yango juste na butu avant que ne kolala nde oko utiliser o mibale moko ezali gel moko ezali crème ba pakola na butu donc na butu pe ka ndenge moko au sokole longino na gel oyo soki longino na bamboma oyo ote mai o toujours après ce que koza gel oyo na crème oyo opakoli yango donc faut ko sangisa rango ngala sala na ndaya ko sala ndenge ni na sangisi na yango place mo na tie liboko na ngabwe na tie crème ndam na tie gel ndam na mixango donc na sangisi en place moko après na pakone longi avant na kende ko lala na expliquer bino très bien yo mo peso ke somba ko na pare ba ko expliquer yo donc o sokole longi na yo na tongo na butu na gel oyo na eloko oyo bamboma oyo ote mai oyo opangusi yango bien après ce qu'on que ne kolala ozi crème oyo mibale moko ezali crème moko ezali gel après opakoli yango esili yo moko la kisi bino ba crème o biso sto yebi compagnie o ya Q Plus ezara vraiment cher nazo sala bango publicité te maintenant na choite il faut na aider ndeko moko o azo souffrir na mama ba bouton donc ndeko na ngai a dépenser ba 200 et quelques euros après pe ka ndenge moko na bon na biso awa ba différé ko zara msuka ba 10 livres 15 livres mais ba 200 et quelques euros o ebimi na biloko o ka bozo mona o nazi ba crème o ya butu mibale nazi crème o ya opakola journée mibale nazi mai moko nazi na gommage o scrub o moko nazi na gel o moko donc nde naloba que za deuxième traitement yango yo abandi donc Q Plus eza mafuta moko ezaka naturel ezaka pene kosaka te to nazo yebisa bino likambo eza ya solo bato bayebi ngai na ocha ba photo bato bayebi nga bayebi mamna lo bana solo na komaki na ba bouton moko bandeko na nga na yeba côté ba bouton e wutela ba famille biso sto yebi ba bouton e bimara mutu na âge mukie ba âge ba 16 ba 17 ba 18 ans mais ezo dépendre pe ça dépend enzota mutu mais nga na yebisa bino ba bouton bimanga déjà na za déjà ndaka libana na bota déjà na ba 26 so 27 ba bouton bimanga na yebela mutu na makote côté ba bouton e bimanga na salela nyonso tout bato balobi salela boy bato balobi pakola boy e na balobi boy bande ko nga na meka nyonso tout ya mukina okosa bino te o ba café o ba ni na salela oba épidémie ce qui nini o mafuta ba famille na salela nyonso tout solution ezwa mate nazo yebisa bino solution ezwa mate na eko kuta na ndeko nanga mo mama Anto na mona ki azaka na ba bouton na esila na yebisi sister osali nini ba bouton nyonso ekiala bileki na ngai na koma ko parla mafuta moko ya Q Plus e utaka Paris mais bateka ngo pe en Angleterre nga na yebisi na meka bi na ngai leki na ngai meka okomona mami na ngai na kenda na West Green Road bino boye bi na 26 place moko bo bateka mafuta oyo ba famille na kenda kuna na explica bango ba mona elongi na nga ba famille na dépassa 250 livres 250 livres euros te dollar te me ya livre ba famille na somba nyonso tu ba yebisanga na utilizango pendant un mois eloko echanza te e bakisanga kutu ba bouton ya ko bakisa donc na zo yebisa bino vérité au moins na West Green Road côté bateka mafuta ya ba Q Plus ba famille boza maele nyonso tout ezara original bomoni shop wana mafuta na bango nyonso tout ezara original mafuta na bango monsieur ba Q Plus ba kotaka fake ngai moko na o témoigner na dépassa 250 livres kuna na somba nyonso tout na pakola mafuta na pendant un mois elongola ta bouton moko te e bakisa kutu ba bouton na ngali kola ba bouton donc kuna na West Green Road bo somba raté soko somba peut-être savon de osombi mais ba mafuta o bande ko bo somba te biloko na bango za lokuta donc ndenge za wana na bisabino sikoto kota na lisolo na biso ya traitement ba famille bomoni ba mafuto na zo laksa bino bilonso na laksa bino oui et salaka 100% et salaka mais sikoto bosa na te eza traitement ya libanda e ko edo esi sa ba bouton no libanda mena katite donc dangai esisanga ntona bandi ko pakola mafuta oyo na omona kezo edenga mais soki na simbi ba bouton na senti ke bouton zanga toujours na kati na yeke ko kende e pa ya docteur na ngai na kena sona docteur na ngai na expliquer le bina nde boy ezaka pena grave ba famille docteur na ngai a refer ngai do atindi ngai e pa ba dermatology
atindi ngai kuna ba famille na kome kozwa traitement epa ya dermatology yango bomoni aide mais nazo laksa bino ba kisi oyo babande ko ba famille bomoni chasser oyo eza ya pharmacie yango bomoni NHS o ezali bakis na ngate eza bakis oyo jeune garçon na ngai abandi traitement na ye ndenge na expliquer bino ngape na kendaki pa ya GP na na expliquer amoni elongi na atindanga pa dermatology ba pesanga bakis mais yango ezali 4 ans passé mais ce ko o eza jeune garçon na abandi traitement na laksa bino ba antibiotique bakis oyo ba pesi bozela na bimisana ba famille bomoni siko traitement oyo bomoni oyo ezali antibiotique donc babandi na antibiotique liboso ava bakota na kisi siko kisi yango yo bomoni kisi nde makambo kisi oyo ba famille eza suka bomoni nde ba dessiner mwasi wana azana zemi bate cross donc la kisi mwasi azema ko mela kisi ote bomoni kisi o traitement nango ba famille eza makasi na zo ebisa bino donc na bana basi soko zo za traitement oyo donc okokoma na zemi te soko komi na zemi e ko infecter mwana na yo akobima na ba condition moko ya bien te yango mo baloba na batu soko za na kati ya traitement oyo owe ko zwa zemi te donc à chaque fois soko zo za kiso après 1 mois bazonga ka baki ko sala pregnant test donc baki tester masuba na yo soko komi na zemi te donc kiso ba famille eza makasi na zo ebisa bino bozoma nde bate sini wana mwana mutazema ko melango te ngana kima traitement oyo ya ko kima donc bomoni sikoyo o kis oyo eza ndenge nini tango bandi mama ba bouton osali oyo ko sala osombi bisombela mwanzo biso to pakola ko sombi omoni ke esila te kende pa docteur na expliquer docteur talanga problème na ngai ngona meki biloko ebele mezo sila te docteur siko akobanda yo na antibiotique nyonso to obango bazana ngo aropeso antibiotique o melanga ta pendant 3 mois 6 mois pendant 3 mois 6 mois soki ba moni ke solution ezwami te bakoyebisa ozonga soko zongi ba moni pena ke tete et comme ko senga siko intervention moko rapide bakotinda osiko pa dermatology siko dermatology wana yende mutakopesa osiko kisi oyo po wana siko maele ya docteur esuki na antibiotique normal ale docteur siko atindi pena bato baza spécialiste pena mamba skin mamba posu batindi siko kuna après siko bango nde pena benda bakosalo blood test yeah bakosalo kila bakosala yo examen général ya makila donc baye ba soko za na problème te ya sucre ya cholestérol ya maladie nyonso tu o ezaka na kati ya nzoto mutu après wana nde babandi au traitement yango nazoko pesa mama moko papa moko conseil na ndaku mama kovanda te ozana mwana na ya mwasi ozana mwana na mobali azana babuto o ewumela ya kala o mona pedeke solution ezozwa mate mama telema kende ko swana docteur expliquer docteur problème mwana ngai ewumeli bomoni babuto musu ezaka ekotaka batu na kata makila yango na esengaka traitement ya boye esenga sous traitement libanda te yo moko omona ke ozosala traitement libanda ezosila ezozonga po parce que ezosenga traitement ya kati ezosenga traitement ya kati ndene ebisino bomoni mafuta o eza vraiment très kitoko eza 100% ko mi kisio na zo ebisa bino eza makasi kisio eza ya koyinda ndo bozomona kisio bamela onka une fois na journée donc obando ozonga zo na bana mibali ane na besoin osala ba test santé ko infecté ngo bana mibali te mais kisio eza bien pour parce que eke ko bomati na kati bomoni ba bouton musu to zana ngo to yebaka te ba musu ekota banti na makila yango mona senga to ko ke pas docteur pesa na antibiotique mo pendant 6 mois au meli abata na soki ko sila soki silité siko après ba ko tinda pa dermatology oke ko banda traitement oyo donc yango siko ko boma pena na kati po ba bouton muso mona batu muso bazana bouton mo resila raté mama papa place ozali ozana mwana na o azana ba bouton mo ko wumele sila raté ko wumisa te kende pa docteur kende ko solo pa docteur expliquer docteur yebisa ye for how long combien de temps ba bouton esali pa mwana no bazilo solution ba bouton mususu ezara na kati ya makila e komisa poso ya mutu sec e komisa yo dry skin donc elongi no e koma ya kokauka ndiye mutapakoli mafuta te donc kiso esala bongo e kausaka graisse ya mafuta na elongi ya mutu omona pena ke elongi ne komi pal mafuta so boza na chance okokonda ngape bande kokondisa ngai e bande pena ko sisa nga ba mafuta yango esko dermatology ba mo ba biso ke
faut luka mafuta moko opakolaka. Siko ngala zoko recommander nazo ebisa bino. Malgré osombi mafuta na oya Q plus osombi mafuta oyo tango za na kati ya traitement. Donc traitement oyo na mafuta oyo ezo travailler ensemble. Donc ezo work together, ezo aider yo. Mafuta eza po aider libanda, mais kis oyo eza aider na kati kuna eboma libanda na kati ba famille. Kotika mwana mwasi na yo te jeune fille na yo kitoko. Ma ozana jeune fille na yo, ozana jeune garçon no pena na ndaku. Otika elongi na baby kaka bongo panda tongo mula yo tike kaka vandi na yo. Jeune fazo meka ba mafuta nga jeune garçon na ngai na pesa ke punition po abandaki ba ebisi somba bo amoi na TikTok, amoi na YouTube, amoni bo apakola ki biloko ebele. Nazo pekise habite mami balbeza bina tika ki ameka na babiloko wana. Me kome na mama na bino na ekomi trop c'est trop o baby c'est longi. O mona ke mwana aza mal à l'aise tina lobite mbongo mutasala mbongo pourquoi na tika mwana ngabwe ba famille nga eloko eza na bénéfice ya nzoto na nga eza na bénéfice ya ba famille na nga ya bandeko na nga bana na nga ba famille na o dépenser na ko dépenser mbongo nde bo moninga boy na dépenser na eloko eza na bénéfice na intérêt moko ya bien. Donc maman perso zali pourquoi tika jeune fille na yo na ba bouton na women na panda temps mulai bongo no ebisa bino nga na koma ki condamné ya ba make-up na koma ki condamné ya maquillage na koma ki ata na zoke kotika ka ba na classe na ka 10 minutes il faut na ta moi poudre po ebomba po ebimisenga ba bouté be na ba tache na donc na eko décider na eko somba mafuta oyo na eko banda traitement o ba famille na chanza mafuta o mafuta na biso ne to parola ba carotte l'ail mafuta na biso ka to pakola wana ba famille na décida mafuta na chanza poudre na chanza biloko nyonso tu na banda ko pakola poudre américain na ndeko ko pakola poudre mona ndo so na internet ba famille na banda ko luka ndenge nyonso na ye baba butone wuti wapi na chanza dans la minute oyo na koma ko pakola kaka mark na kiko o na monike evandisi poso na nga problème ezate na tika ba mafuta nyonso tu na tika ba poudre na chanza no zepsa na chanza na kolia na chanza mais biloko kolia na ko sabino te na chanza na ngate pona lia arabilo moko donc na lia arabilo na biso ba africain. Mais ya makoka mafuta te ya misuni pena te na liara pena su pena te mais na zobi sabino ba famille et soki oleka na nzela ba bouton o ye ba pasio bato ba yoka kate o koma pena ko make-up na make-up o lamuki make-up o lali maquillage o ko koma condamné na ba make-up na zobi sabino na chanza mafuta ba famille ba mafuta no so sabino ko sabino te yindi saka e komisa yo mwindu e komisa pena mwindu mais soki mesa na poso na yo après peso moi temo boy ngasko ba bouton nge silaki na koma osandeni na koma kosoma mafuta ya Q plus ya nzoto na sangisa ngona mafuta moko ya biso ba congolais na somba na shop na biso ba congolais pa G4 atekela nga mafuta mo boza soki stay white loko mo boso na boso ne kombo na ngote na sangisa ngonyo so to mibale po parce que mafuta ya Q plus ezara naturel na eloko te moi mafuta na chaka na moi oil na chaka na kati pourquoi ebongisa poso na nga mais na ko sabino te choite fallait kana soma mafuta mo boye ya biso ba congolais mais oya makasi te lokola ba extra clair ba carotte light wana te na soma mafuta mona koma siko ko sansana Q plus na chena mo glycérine na kati yango mwe koma ko sala nga bien bato ba ebinga na couleur na zara na couleur bato ba kama yo maintenant ka couleur moko po na zwa déjà j'ai bomoni maboko na nga ba famille bomoni na pousse na bomona bomoni maboko na ngai na chena nga flita te na chete nzamba mona liko na chete mais quand même maboko na nga eza nango pas mal eza nango na couleur moza nango bien donc atako to motolobio bochaka ba choko po mais eza déjà pe na mbongo na teta mutachaka choko esa nini eza ngana za muteliboso na cha choko donc na lakisi bino ka bomona mafuta oya Q plus na mo mafuta mona sombara e koma ko sala nga boy donc na luka na ngana koma na nga so mundele ndenge ni te donc tena nga bomona nga wana yango yo tena nga yango no flita na te flita te za nango naturel donc na ngana lakisa bino ka bomona famille il faut ko inviter pena choix yo besi ya ko avoid surtout ya ko lala na ba maquillage tongo che maquillage vraiment meka ko sokolelo no avant oke na bed tika ko pakola parola o changer poudre lelo o komi na wana ba su batum subi basala bon mais skin na bango eza na problème te donc muto ko nga nita na banga kabilo ko no ko linga to mona boy nga na chaka maquillage kaka peut-être so na okende feti ou bien joana décider aller na sa vidéo na sala maquillage bien place na okende place boy kana journée normale na ko sabino te na chaka na ngate so pe na sala na vidéo te so pe na bimite na chaka na maquillage te
donc na chaka te loba so na ke place moya vite fait na somba poudre mo batekaka na mark ezala cream to powder donc poudre mo basangisa ngo na foundation esangana donc yango ezaka na wa soko chene longo ezaka po longolo mafuta donc longolo ka mafuta ne longe sili maquillage pena na chaka oui na chaka so na okende fête na chaka so na okende place peut-être so na osala vidéo ba famille botala ngai sikoyo botala elongi na ngai botala photo wana bomona botala siko nga moto bomona nga awa na tie filtre te na tie loko te na ofilmer na caméra normale ngai yeyo ba famille na uti musika ba famille na ngai na nyoka mine longi na nga na dépenser ba mbongo na sali nyoso to bato banda ko loba na nga esimba kite tant na bandi mafuta o ya Q+ o na kiza traitement pas docteur ba famille na ngai na koma na esengo ndebo moninga boy na bimala nga boy na ke na otika bana classe ka boye na ke na pe ko sala ba shopping na nga ba chat na nga kaka boye na ke na pe msupe na keta mutu moi vite fait kaka boy ba famille kala ba famille na ko sala vidéo boyete il faut na ke otia ba maquillage na bomba bote longi na ngai mafuta ngo pe ya Q+ ezara bien longo na ba tache mbala moko botala pene longi na nga ba famille ndenge leo na koma ba famille soko na ebike ba produit o ya Q+ eza cher na ko sabino te eza cher mais kotala prix te kotala mbongo te ba famille bongisa nzoto na yo sala dépense pour na nzoto be pour na mwana na yo traitement ozona ngo fele pour le ko futaka taxe na futaka assurance na yo mama telema na ebisa bino nga na stressa makasi na lela na mi poser na ba question ezangela ba réponse na koma ko boya ko bima po bato bazo tuna nita nini osali nini olie nini o problème nini e koma ko baise ngai metale yo na koma ko seka ndebo moninga na komo po mabuto ya moko ndeti awa moko ebimenga me ekende nango mais zate kendenge zalaki kala ba famille yango na ko encourager ndeko moka mwasi ko vanda te telema sala quelque chose babuto wume na pendant 2 ans ko vanda bongo te kende ko luka solution kende ko sona docteur na yo kende sona GP na yo expliquer problème na mama na ngai kende ko lemba te pour mama ba papa to kipe bana ko pardon yo mbongo na yo ezaka bambongo makelemba osombaka bandako osombaka ba terrain osalaka babilanga na Congo ozala bambongo na compte molie ko aider bana na ote bandako ozotonga na Congo un jour ba bomo pona yango mais yo zo boya ko aider bana na yo mais c'est responsabilité na bino ba parent te ngana lobaka tant bana bazana sengo ba parent pe bazana sengo mais yo ki pa bana otomila tsaka yo moko soko taliba no ma trop ba jeune fille ba komo débrouiller bango moko ba jeune garçon bango moko mais yo zana mbongo ozo concentrer ka ona otongela bino ndako na Congo ona otikela bino na fiti elone zo lancer ke bana na ba okende ko vanda kuna na Congo boyete quand même et faut na ngate ngana komisaka message po bana bino bafundaka bino pananga tanti na nita antanita tala kutu boy ngai te ngana komisaka message ba mama bokipe bana bino era ko bongsa mwana ya mwasi mwana mobali yango yo